Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, bonsoir, Nabatu Bazota Labiso sur télé24live.com, mes alingai Julie, Poya, Lama, Toronto, Canada. Invité dans ma personne en ligne, donc Batutu Bayebiye, Yemo comme il pesa combo. Donc, les loto ende dans l'obak, ceux qui m'a solo ezali, pour Batutu Bazo Benga, Ndeni Bolobeli ma solo juge, Boeboete, Ndena Ye. Pona to solo makambo oyo ezolekana mboka na biso biso nyonso tomoni na bareseau sociaux bato baleli likambo ya papa na biso e juge oyo awuti kotika biso na kini kuna papa Raphaël yani oyo awuti kotika biso et puis lobi tozali na procès oyo ya pasteur na biso évêque Mukuna ekozala lobi yango tobaki te toya pona kolobela masolo wana makambo nyonso ezolekana mboka na biso o batu donc bakomi na kanda ya kosakana te donc batu basiliki na ndenga kosakana te tomona ba réseaux sociaux nde batu bazosilika batu bazoregrete donc yango tolingi mpe tolobela baoyo mpe balingi baintervenir bakoki kobenga na numéro na biso ezali 001 416 877 0966 donc c'est ça bobosana te bato basi badeconfine bango continuer routine parce que jusque là kisi ya malonga emonani te donc fozala yo moko responsable ya vie na yo soko zokende na ba place o batu bazali ebele tia masque na yo et kobosa na routine te sukola maboko na yo nyonso ezozonga na ndako to partout simbeloko sukola maboko na yo parce que jusque là kisa malonga emonani nanu te donc yoki penzo to bien te kende hôpital soko za na fièvre ya 38 degrés donc c'est ça loko na loba yango wana na bando rappelaka yango parce que na baki faisait la routine bobosa na yango te ke o tende ba déconfiner batu boye to bimi to bosani ba routine wana te il faut to continuer yango mikolo nyonso donc c'est ça na pesi invité na ngai bonsoir mama booster bonsoir bandeko nyonso ya mokili merci bisika nyonso bozali bozolanda biso esengo kokutana bino malgré que temps eza difficile confinement ezo continuer ba maladie bazokufa se kokufa donc invité na ngai wana monsieur Bolia tolingi tolobela sur makambo biso nyonso tomoni kuna na kine ndenge juge na biso tolandaki procès ya monsieur Vital Kamerhe oyo ezalaki kaka lundi après lobi toyokoyoka sango juge akufi bato baleli atanga moko mpe na sepe nazalaki natalika na ba réseau boye natala boye o juge wana kufi donc esali bato pasi monsieur Bolia okoloba nini mpona likambo wana tobanda na makambo ya juge baanalyse ya juge. En tout cas merci mingi eloko liboso ekozala kosexcuse na bato nyonso par exemple bayaka na page nanga ota mosusu totyaka bafoto ya batu ta mosusu moto akufi ta mosusu ezalaka te mpo tosambwisa nzoto na bango to bilongi na bango ezalaka kaka mpo tolingi topesa information vous savez information échange ekomi information ekoma lokola biloko ya kolamba donc ezobima bozobongisa verité ezoya ndambu ti bokozwa verité nyonso donc bilongi mosusu batindelaki biso neti ya mama Feza oyo balobaki azalaki proche ya Félix camarade nanga moko abenge ngai tozali ne tozalaka balabala moko kuti na kine alobi nanga te wana aza moninga na nga aza moto ya Félix te en fait mwasi yango azalaki connu mama Feza na baéglise de réveil en tant que et puis ayaki kose convertir na kimbangisme alors sikoyo akutanaka na la vision na papa Simon Kimbangu donc apesaka ye mo bamessage yango natambolaka bisika na bisika mpona koteya yango donc akufi na ye na liwa na ye aza ndeko ya Félix te naye kutu azali cousine ya Abeti Masikini donc rien à voir na makambo ya Félix peut-être soki asutenaka to asutenaka Félix te ozala
na cadre privé, mais na cadre ya sortie na ye évangélique adhère na ye que Simon Makambo, Simon Kimbangu ayebisaki etango bakutanaki. Donc tozo s'excuser na bato nyonso ba biblia ki image wana to ba image mususu ndenge yaki moto bazwaki temps peut-être ya vérifier te. Donc to sala msala bisote pona omema lokuta lokola ba parti politique mususu mais biso sala rapport to ba vérité. Donc etumbalanga ezaka explosion ya vérité. Donc ce qui même m'appelle ça la kanangai malgré que la za mutema makasi lokola ebende na linga kondima busoba te mais soki na moni mabe na pukaka makasi oyo ezali wana nyonso epananga ya kobunda na bato ebele na tikaka mpona kosexcuse. Voilà elo na ngai nalobama avant kobana émission ya lelo. Ok, merci. Donc batutu mone ba photo na mama ya biso wana mama Feza o atiki biso azali muta présidence te. Donc ye azali na makambo ya présidence te ne bato balobaki o te. Donc yango na tokoka to beta c'était donc to kembala mona makambo ya juge. Voilà. Donc biso nyonso tozalaki lundi totali procès ya monsieur Vital Kamerhe ndenge leki après lobby tola mukaboe sango ya juge akufi. Donc batu yoki passe ya kosakana te bamsusu baleli balobi est-ce que procès wana ko continuer ezelo konine bomi juge ti sikoyo na kini kuna ndenge natalaki pe na ba information que ba retenir corps parce qu'il faut basala ngo autopsie parce que ba monya ngo clarté mais selon ba dire ya batu msusu eza kuna na kini to mona ki bata famille babi kazaki na ye bien azonga ki pe bien à partir ba 16h sonde na kumoka bien te. Donc bref ememie na liwa nande ba mimaki na hôpital ayo kufa. Alors batu ba regretter nango monsieur Olivier tonto sa moi ba analyse na place wana lobby nini. Si, merci encore une fois pour la liloba. Mikamba liboso il faut ko chama na contexte oyo ne kwa kufi eza contexte ya baliwe ebele. Malgré que tolongoli ba mawa mususu neti ande wana biso soki Gilles Masumu waza mona lemba kufa ki pe ba tchekeka na cadre wana mama Feza mais mingi bato ebele bakufi ya solo na présidence wana notamment ba Charles Kilosho azalaki directeur ya nini na otanga bakombo belete ba cousin na ye oya Londres bato ebele bakufi. Mais président Tshisekedi ou président Félix azolo beloko moko te. Yango tozo ba makamsusu e la Congo eza ko akoloka kaka. Bato azokufa na ndako na yo. Mama kuluta kufi, tata mwasi akufi. Mama leki yo fanika nye. Ozolo beloko te. Alors, siko peuple congolais a continué à oba psychose. Donc a communauté na makanisti ebele ya kobanga. Bakomi komona liwa nyonso batili poison basali ebo nyonso wana mpona nini Félix Antoine Tshisekedi ye akangi munoko alobi non nga mpe na osala lokola Kabila babangaka ye mpo alobaka mingi te ye bakomi kokanga munoko. Lelo sikoyo ntango juge wana ya kokufa émission eza kitoko parmi baémission invitanga mama booster oyo eleki na elengi pour la vérité na kopimisawa eza makambo moko eko sala ke bakongole balamuka esprit elo nini yango juge wana oyo bapesi ya samba tokende nano mpo ni kongola akoma so moto akufi oyo batieli ye poisson oyo babomi ye oyo basali ye boye bato baza na bitumba ya pouvoir na mboka wana baza bato misato oyo bazobunda na ka ya oya bato bayiba bokonzi ya Fayulu batikala kuna misato bazali Félix Kamerhe na Kabila. Kamerhe aza na alliance na Félix aza na alliance na Kabila, Kash aza na alliance na FCC. Donc bango wana misato nde baza kobunda nani akotika na bokonzi na mboka wana parce que toyebi ke ba gouvernement ya ba 3 personnes ba 7 personnes to mona balanga star le ba 7 transport ba wenge ba administrateur epanzana na ngokaka. Donc ba otika ka na fin année avant ngai na zonga ba otifu mutu na FCC ba bobo la kisanga mutu moko na bino misat.
Alors, lokola bazowela bokonzi na bango bakomi kosala na bacroc en jambe kotiana na bapiège oya kanga moninga oya loba ya yibaki oya bomaka owana balongolela parlement. Donc nazotia contexte mpo bato lelo baanalyste ebele nazomona bajournaliste ebele wera mema na poto bazoanalyse na ndenge akiwera na ndenge akiwenge muzika. Biso toloba makambo politike eza makambo ya bavie. Politique eza miziki te. Politique soki politicien aza mabe bato bakufaka mama Poussin bato bakufaka. Donc makambo ya politique tozwa yango te lokola okamati otiki basuki ebele ntango mosu okangi basuki ya baafro oye osiloba makambo ya politique ou bien oye okangi basuki ya bajamaïcain te. Politique ekenda na ndenge wana te. Politique eza makambo ya serie mpo bato bakufaka. Alors tolobi ke bato wana misato bazobunda. Alors sikoyo na kati ya bango mutu na mutu aza na bato na ye. Juge wana toyebi bien azali proche ya Kabila parce que bato bayebi politique ya Congo bayebi ki azali proche ya Kabila kala. Azosala musala na ba pression na ba nini. Eloni ezolakisa te ke azwi père na nga akufa na crise cardiaque. Donc yebe batilaki ka poison. Pression eza na musala wana oyebi ke bato nyonso bami bato nyonso babomaka bango nyonso baza wana baza na bapoison bango tu bayebi koboma nde baza wana. Donc juge akomaki na pression wana nazolobaka sur le plan normal psychologique médical akokaki mpe kozwa crise cardiaque na pression moko ya musala moko na nazwa te ke oyo ke bakonzi ya mboka misato bazolinga bazwa résultat na musala na yo wana kote wana ezali. Deuxième côté au Congola azaka naïf yango na ngwanda azaka ne na raison ke mboka eza okipe tozolala kwani koyoka bafaux politicien bani bazoloba Jamal oyo azali co-accusé na Kameri aza libanais bobosali ke ntango muza kufaka 4 libanais moko bayaka mokolo wana balibanais bayela bamboka na biso bayebika lokwa barwandais baye kozwa to baza wana ako bango baza bato ya baterrorisme baespola bani bazali pre ya koboma to ya kointimide bapoison bino bozoloba bango basala ngo na bagera babeirut ya ba 1982 to bayebi makambo ya koboma koleka biso. Jamal wana na baaccusation nyonso na image nyonso ya communauté na bango balibanais ezobima na mboka Jamal wana mpe otala piste wana na nsima Jamal banani bazalaka. Kongola lingo tala makambo ya serie te Kongola lingo tala musika te na nsima Jamal balibanais mpe bazali ozomona soko okei mpe kote Félix mpe azali mpe ke accusation mosusu bamama Marthe bazala ba 10 millions banani komwana ndeko na mosusu Christian baza mpe na bakope wana bandeko na ye mpe mwasi na ye mama Denis bango nyonso baza na kati ya kope wana bango mpe baza na motif boyebi soki bozolinga bo résoudre crime eloko ya liboso motif raison nini eloko nini moto akoganye otala siko na bato wana ezala Kabila ezala Félix ezala Kameri ezala Jamal bango nyonso baza na eloko moko ya koganye soki juge wana akufi na suki wana. Donc mpo na yo ezali selon analyse na yo donc observation na so na koloba eza poison te nde bato bazoloba eza pression eleki nde esali ke juge akoki te asali arrêt cardiaque parce que tolandaki nga nalandaki na bareseau balobi ke asali arrêt cardiaque te ezali era asengaki bitabe namonaki mutu moko akomaki wana Kinkei mese Kinkei alobi na Twitter na ye alobi ke asengaki banana après un moment aye kosala nini asali crise wana et puis bamisusu baye kokoma na se disons bato misusu baye koloba ke asalaki crise asanzaki donc baversion ebele après un certain temps allez nzoto na ye échange ekomi couleur ekomi noir comme si mutu ali eloko moko ya mabe nzoto ekomi noir et puis libumu evimbi donc wana ezali ndenge bato misusu bazopesa ba opinion na bango
mais bref na minute oyo corps ezali na nini eza na morgue balobi fo basala autopsie parce que bavoka nalandaki bavoka basiliki makasi balobi ezali moto ya liboso te oyo azwi pression même bato mosusu bazozwa pression donc ekomi soki kaka ekomi makambo ya kosambisa bato bavoka mingi bazwi bapression yango balobi non biso tolembi makambo il faut basala marche bavoka balobi bakosala marche so bamoni clair te basala marche fo basala autopsie bayeba soki ezali poison wana ekozala mabe mingi parce que baza na sécurité te yo koloba nini place wana et puis mutu aza posa kobenga kobenga na numéro na biso eza wana 001 416 877 0966 donc c'est ça okoloba nini place wana eloko na koloba eza boye mama merci na élaboration wana biloko olobi ke eloko moko aliaki selon banane allégation parce que eza eloko moko il faut ezala confirmé par témoin oculaire témoin oculaire aza moto oyo amonaki papa juzi ntango azokota bitabe wana na monoko pour le moment oyo ozoloba wana eza oyo babengaka bahiose donc bawidi ezali mutu alobi na mutu toyebi te soki eza lisolo mais même soki tozwi lisolo oyo olobi ya intoxication alimentaire oyo tobengi na anglais food poisoning esalemaka même biso tozalaka tokepa bachinois biloko basali te tolie tobeli tozalaka mpe ya moko me mpe balambeli oyo biloko na ndako nyama moko efanda tro na friko olia yango obeli bon siko mese Olivier toboyi te ezalaka babiloko wana esalema mais sikoyo nde ekoincide kaka jour oyo asambisi neti lundi asambisi mutu et puis mardi akufi parce que le 3 oyo il faut lisusu bazonga lisusu mpona procès yango bato siko bamituni coïncidence wa toboyi te akoli eloko moko boye esali poison crise babiloko nyonso wana mais mutu mpe akozala mpe batieli mpe poison mpe akosa pa arrêt cardiaque mama na boyi te akosa pa batieli ozoperappele na nzembo ya papa lutumba oyo ya testament ya boule bolule avant kufa asala nini asengaki baki olambele supu te ntango apesi mokongo aye kokuta boule akufa eske lingo olakisa ke lokola eloko moko elekaki avant ne balobaka na français 5 minutes avant ma mort j'étais en vie mutu nyonso avant kufa azalaka nanu en vie totika biloko kaka ya kozongisa mboka na biso neti na ba 15e siècle na ntango oyo bapoison banini mutu oyo asali juge mabe soki mutu asali ye nayebisi yo bamotif oyo baza na bamotif ya kosala juge wana mabe bazali mine ezali président ya kala Joseph Kabila président ya lelo Félix ancien président ya parlement Vital Kamerhe na homme d'affaires Jamal parce que bango nde baza na intérêt moko procès wana ebonga to ebeba eza peuple congolais te eza nga na yo te nga na yo tozo vivre toujours na $1 par jour nga na yo toza toujours na baekola malonga te bana baoke baekola malonga te nga na yo tozotambola toujours na balokuta nga na yo tozomona toujours ke bato mosusu bazokanisa ke Congo il faut ezala ya tribu moko nga na yo tozomona makambo wana nyonso etali biso te soki tolobi na sens ya implication oui tozali peuple tolingi toyeba bosolo tolingi toyeba vérité tolingi vérité explose na likambo mais vérité ezali nazotangela Congo ya bato oyo même soki otuni bandeko baza na criminologie motif bato baza na motif parce que mpona koloyiba il faut oza na motif nini oza na nzala te oza na nzala ubi olingi osomba eloko yango nde motif okoyibela sikoyo yanga na yo nini na kati wapi ya biso motif toboma juste yani biso toza na motif te bato baza na motif na tangeli yo bakombo Joseph Kabila Félix Tshisekedi Jamal na Vital Kamerhe biso ya ngani te mais oyo akoloba kake facilement poison boye wana ekosenga bamédecin légiste
baosenga autopsie ekosenga babiloko ebele epuis kotala histoire kotuna na bato bazalaka na ye nyonso nde ekolimbolela biso ekopesa biso nzela toyeba soki Monsieur Olivier nayambi mutu totangi kombo nani na kati na bango bazala makambo ok ndeko liloba ok allo 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 oui oza déjà en direct nga naza kobenga mpona koloba déjà fusé na répondre un peu sur liwa ya juge akufi oui nangaki naloba un peu que il faut tolanda bien soko bolandi très bien deuxième procès deuxième procès nde ememi ye na étape oyo aza wana lelo parce que soko bolandi deuxième procès bolanda bien ere bazoloba juge azotuna nani ere azotuna kamere badossier ke babengisa mwasi na ye bozomona ke menace ekomaki déjà entre tribulation ekomaki déjà ke entre baavocat ya kamere na kamere bazalaki déjà d'accord te ke mwasi aya parce que botala dossier soki mwasi aye mwasi azoya na mwana na ye mwana ya soki ya jibe alors mwasi sikere azoya na procès mwasi je pense pas que mwasi akoba vérité po si ere mwasi azoya na procès botikala koyeba ke mwasi soki asololaki bien te le 3 wana akotikala na prison donc mwasi alaki mbala il faut aloba soki abombi bavérité me bavérité wana abombi bavérité ekokangisa ye alors bamoni ke opération tokomi nango le 3 ekozala danger soki moamida ye parce que amida mpe okomi na porte nango ndenge nini yo tosala na compagnie tosala na gouvernement te alors baprocédure ekozala mwa suspect moke mpe na sens wana ozomona alors na kote ya jamal côté ya Jamal il faut boyeba ke Jamal ovali deuxième procès ekangisi ya kamere moi ba retour ezozonga okolonga pembeni ya écran so ozotalanga ya merci na sika na procès ya kamere botala bien ke kamere bapreuve mingi nyonso azakobisala bato basignature botala signature na ezalaki te donc kamere azosala asali bamakambo abombani na basignature abokosine bamakambo mosusu ozomona alors sika moto oyo bazoloba wana oyo kamere azoloba babengisa wana j'ai oublié son nom babengisa ye moto asignaki azaki nani bo moto wana aza kabiliste les sorte basinye batangi kombo ya moto wana j'ai oublié son nom kombo koyabla de sorte ye batangi kombo ya moto wana moto wana mbala moko aza kabiliste donc ozomona ke place wana esali fo bayebi ke so moto wana aye ekodanger mosu ekobimba na siba wana ozomona donc ça veut dire que kamera abimisi bambongo acouvrir abombi basignature na ye na nsima mais il est en train aza kobimisa batransfert mingi kamera atiango masaro azali kosala batransfert mingi azotia motu ya masaro azosala batransfert ezokenda kota amida ezokenda kota ya mwana jibe c'est masaro qui faisait ça mais lui aye moko abombani alors il se croyait un peu malin ya kobombana alors que basi bakangaki ye déjà sokobola ndi avocat ya défense aza kolobana avocat ya cour aza kolobana il s'est bien expliqué ke abombanaki kanga basignature abi okosechappe ndenge nini me ozolingi osechappe ndenge nini mais tu vas pas s'échapper asalibaki bakangaki ye alors na côté ya jamal c'était soko botani na la liste ya baterroriste na monde eza Syrie aza na kati Afghanistan aza na kati Libanais baza na kati e baza na kati ya secret wana nyonso wana na kati wana mpe Jamal aza akangamaki basi bayebaki ke na procès oyo ezoya ya mwasi ya mida oyo akoya akobimisa verité ya Jamal verité mpe akotala sika ke soko na bombe na couvrir kamere bakokanga ngai bakokanga mpe mwana na ngai donc danger ezala eza wana déplace danger bi ozomona kobanga oyo cour ya le 3 ezalaki cour moko le plus dangereux oyo ya Jamal na kamere parce que ami de parle ba vérité mbongo azwi wapi tosala na gouvernement te mbongo ozwi wapi mwana ajibe mbongo ozwi wapi poko mpona bino eza cité emona na batransfert bancaire bambongo emona na ekota yango na bino
bayebi ke so bakozonga ndako te le droit bakozonga ndako te so babobi vérité. Alors nde place danger oyo ozomona lo na niveau ya juge je ne confirme pas encore que juge wana akufi na poison. Ma je ne confirme pas. Mais soki otali baanalyse ndenge makambo otali oza expert politique oza expert na makambo ezoleka Congo, tu vas comprendre que juge wana balekisi. Oui. Okay. Parce que ce n'est pas normal que mon procès est lundi. Le procès à lundi et la qui sait que déjà que caméra ça kangamaki na ndimba kangaki ba kono surtout na Jamal. Jamal va passer il y a procès il y a Kalana le baki qui a dit que ba français té mais procès tout le français dini. Si quer bazo tout na que ote mais ndenge ni ba transfert ba expliquer biso na kaka mbongo utindaki confier au gouvernement libanais pour recevoir marchandise kuna. Voilà comme que le mot non je comprends pas le français ba ça conteneur ba mais ababori ki ba na caméra ba kangami et ça na procès mon côté oyo lakisi na bango somi baleki bakokani bitumbana bapreuve ezali ki bakangami donc fallait que bomba juge oyo po bandela procès po ndenge eza procédure ezobandela zéro. Donc nde eza mpona yo sikoyo ndenge eza bon wana eza analyse na yo mais mpona yo sikoyo ozomona ndenge procédure ebandela zéro donc dossier yango ebimi yango mobulu ntina suka yango eza na clarification te. Bon bango soki bon to analyse ke soki ezali Kamere ou bien Jamal bango nde balekisi juge wana ce procédure ekopase boye baadjoint moni juge ya kufi wana azaki na bato mibale pembeni bango nde baza baadjoint na ye. C'est-à-dire que moko akoremplace moko na bango nde akoremplace moko akoremplace juge ya kufi mais sika bango bakosala bango ozala basali ndenge wana babi te soko juge efo tolekisa so tolekisi ye tokozala na chance ya oyo akoya sika apesa biso liberté provisoire. Ozomona bazolinga babunda sika na liberté provisoire bakopesa bango wana parce que ke mutu so aza libanda akozala na force mosusu ya baelema mosusu bacorruption kosalama facilement ayebi bakokuta na face bacorruption kosalama. Ozomona alors l'état mpe ayebi ke lokola si baboyelaki bango liberté provisoire alors procédure eza kocontinue kaka ndenge wana liberté bakopesa bango yango te à moins que ezala cote moko politique eza na nsima il faut tosauve bango na kobima so tosauve bango na kobima bamboko kocircule ete bakozwadi babimisi bango bamboko kocircule procédure wana ete na mai. Alors ozomona alors sika eloko kosalama na président de la république juge oyo bakotia esika il faut bamesure ya protection na bango ekozala fort. Ça na wana tozatanda bango ekozala makasi ata président alobi yango te me bato entourage ya président na bato basala baavocat bakosenga na président de la république atia protection makasi na bajuge oyo akoremplace oyo akufi oyo. Alors na protection bakotia wana barenforce bamilitaire na ndako na ye na bana nde bakokende baekole bakorenforce service ya sécurité na tous les 4 coins. Alors en même temps procès oyo ekobandela oyo ekozala susu badate ya misika bakosala effort ke baredire temps po ke temps ekende mbangu bakata makambo. Donc plus que soko bazopesa temps molai juge ya mibale bazoleki akende. Ok, merci. Tant que juge ya mibale soko juge ya mibale akei ekozala susu ekosala de sorte ke badanger koma so ebele. Voilà mpe analyse ya ngai nasala mpe sira yango po bato ebele akoloba. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc, monsieur Olivier, dans un seul maloba place au Soukaki, donc, il y a aucun intervenir dans le lobby. Nalandi ndeko na bokebi nyonso mais encore une fois ezakaka ndenge biso bakongolais tokanisaka liwa nyonso eza poisson eza pasi na bipapa na nga kufa na crise cardiaque. Donc eza normal moto akokoma na age moko boye alali akei totika kokomisa peuple na biso kaka bato bakisi bato banini bato bani biloko wana ezali mais ntango mosusu mpe ezalaka te sinon soki bakisi yango ezalaka mais balingai baboma moto oyo balakala epuis kolobake kamere nde moto abomie mais ça c'est faux moto ayebi te bango nyonso baza wana nde natangi bakombo ezala Etienne ami Félix ezala Kabila ezala Kaberi ezala Jamal bango tu bazala ba motif ke procès oyo ebeba bango nyonso et puis bazali
Et eza mpe na bato bazoloba bayebi politique. Mais soki caméra akwei, Félix akwei, nayeba te ke bato mosusu ezokota bango na mutu te mpo na nini. Tolobaki kabunda okende, bomoni akei. Est-ce que basengai baleve nini immunité ya ta mwamba? Est-ce que baleve yango? Ils sont majoritaires. Ils ont le pouvoir de destituer le président. Pour le décider, il faut pas le motif. Ba motif en nini? Il y a le directeur na yo. Caméra dit ça. Moi je n'ai jamais signé. Tab ozolo balikamtom sozo kanisa mami baleti. Au caméra a signé l'autre côté. Vous avez signé l'autre tout, c'est Félix. Donc c'est ça. Donc voilà. Donc on appelle. Caméra a signé et l'autre mon côté, c'est Félix qui a signé ou qui avait signé dans le passé. Donc tous a ramaillé les dans Tozoloba, Makambu, Ozoloba, Olatino imperméable de Mozoloba et Lelo, la Lingimboule Beta. Mais Moula la tombe bête, Yoropola. Voilà, donc Makambo Ezali, Eza Makambu, il faut que ne malembe, ma piste est belée. Toza la piste à Félix, toza la piste à Kamere, toza la piste à Joseph Kabila, toza la piste à Jamal. Bango nyonso bazali na intérêt muto akufa. Et bon, ce Kabila, aloba inesa muto libérer Kamere mutonga boy. Est-ce que mutonga ba robomete? Vous voyez? Donc anything is possible. Et là on c'est possible. Toza la na ouverture d'esprit mam. Donc merci batutu azolandanga bobenga bopesa ba idée na bino ndeka ezala émission ezala batutu oyo aza mposa ko intervenir apesi kanise apesi donc napesi batu oyo azotala biso bazebele mbote Edili Mbangi na Bruxelles mbote na yo Sobrino Kama mbote Nicolas Lambayo mbote papa nanga Boni Onoko kona Kinshasa kuna zotala ngai mbote no ya ngwana et puis Eric Mukadi mbote. Bon monsieur Olivier sikoyo sous lo comme sous bat balobi ezanini balobi que makambo oya justice wana na lande mingi ba avocat lelo po lelo na vandolanda ka ba makambo ba avocat balobi que ezali façon moko bango ba remarquer ezali na malgré bazoganga état de droit wana pona bango état de droit pendana ne koti malamu te parce que babiloko oyo système oyo ezali système oyo ya intouchable oba otouché été o kuna esala boete eza biloko moko ewumeli na mboka na biso donc ewumeli depuis donc eza facilité selon ba avocat musu na bandolanda babi que état de droit wana bato bazoganga ezali état de droit nanu vraiment ekotité parce que ceux qui balobi que eza état de droit il faut batika justice esala musala na yango mais ndenge kana loba na debi selon avocat babi que bango bazali liberté ya kosala misala na bango parce que bazokokanga bato mpo bakende kosambisa bango bajuge bamisusu bazozwa bamenace ya kosakana te eza terreur donc comme lokola terreur moko psychologique bazo terroriser bango que pan omona menace soki menace te pan okoyoka kuna likambo esalemi donc omona bamisusu bakomi kobanga donc mpona bango état de droit yango soki bakotika penje esalema batika ndenge bazoloba état de droit esalema ezala slogan te ndenge olobi likambo olobi ke 4 donc bato baza na 4 ezali 4 personnes wana eza ya solo parce que nalandaki même avocat moko alobi ke liwa ya juge ezo profiter pour 4 personnes ndenge oyo olobi wana ke bango nde baza concerné parce que juge wana azalaki bien baboyi te akosala crise cardiaque to nini mais ezali bango nde bazali concerné sikoyo yo nayoka koloba nyonso makambo état de droit po tokota makambo mosusu ya paster mukuna oloba makambo ya état de droit nyonso sikoyo yo mpona yo ndenge dossier oyo ekomi na niveau oyo yo sikoyo ozo kopesa donc ozo suggérer nini donc suggestion na eza nini posala biso mama posala biso ndenge nalobi posala nga ma intime na makambo ya Congo ezalaka explosion ya vérité ezala na ba gestion vérité ezala na élection vérité ezala bloc état de droit eza te so okangi Olivier Bolia mpo alobaka na diaspora okanelanga nde olobi état de droit bandi bomoni Bolia na bino bakangi ye mais non état de droit ezali ntango
Fayulu a gagné l'élection, Boloba qui Fayulu a gagné. État de droit, ezali kotonga banzela mbongo bapesi ya banzela botonga banzela. État de droit ezali ke bana na biso batanga ba classe. Eza ba droit. Ba biloko nyonso ezaka nango ba droit. Droit ya protection na Kivu ba nini ba frontières ezala organisé ba étranger ba kotaka te état de droit. État de droit ezali ke passeport ezala na prix ya bien. État de droit ezali ke banzela batonga ezala te ka boulevard du 30 juin. Mobutu atika pont maréchal, atika palais du peuple, atika Kamanyola, atika Tsele wana bakoma okutana, atika biloko tout o ba utilisaka wana 98% eza ba belge na Mobutu mutu batongango. État de droit eza pe yo pe tonga ya yo tikati. Parce que au nom il y a principe, il y a continuité de l'État. État de droit, bazolo bawana, oh baelaki biso le peuple d'abord. Aujourd'hui c'est la famille d'abord. Pas 10 millions bazo tozo monezo kende maman Martha Zumke enani kamere na banini tozolo ba na ndenge toyoki tozo bite so la solo bolimisa. Mais la ndenge tozo yoka ka mbongo kebo etebo. Oh tel la sominda kuna Belgique. Oh nani bakoma voyager na ba jet privé. Les autres qui ont nani leki alepe la Gisèle Bella azara na soki ndenge nini la Félix akomi boye na zemi. État de droit zato yeba makamwala nyoso. Poni bolebo comme ça ka état de droit soki bakangi ennemi moko boye état de droit yango wana. So bakangi nga moko ba kokanga parlo ba état de droit. Oto saleli état de droit. Mais pas bien que donc so batenga na Félix nga za mutema malamu koleka ye nga na respectaka droit koleka ye mais yeso soit azala ba soda na ba justice na bango wana bakosa lelo état de droit na bango wana état de droit de onga bengango état de droit de tropique ya mboka bamoi to basio po balingi yo te po solo ba makambo yo sepelisa bango te basaleli yo état de droit moko personnel. Biso tolobi état de droit vérité faut kene et biso tolobi na poto soki directeur à cabinet ya Trump bakangi ou bien bakise le makambo Trump ayebi bien ke ba destitué so bakangi directeur de cabinet à Macron na makambo Macron ayebi ke pona ye sili mais poni na Congo okozala na sonité olobake na directeur de cabinet na ngai asali makambo po bato mosusu bazoya bazokanisa ke lokola aza te to Kamere nde mais Kamere azali directeur de cabinet. Kamere aza la autorité à signer le autorité budgétaire aza la moté. Tout ce que Kamere fait selon la constitution de notre pays, c'est sur instruction du président de la République. Mais dans le bas, soyez mon azolo beko mané, on met la paix, ma maman booster. On irait dans zolo banabatu, moko mituna bango, et boya na bango kondima. Donc, monsieur, totel maka wana te. Premier ministre Kamere azali directeur, il y a cabinet à président. Il agit sous instruction du président de la République. Merci. Voilà. Merci, mais na moi 3 personnes ba commentaire comme ça to sauter makambo ya évêque Mukunamba. Moko donc namoni ande kona biso Jésus fin alobi nani président akocha sécurité Félix Bobo sana étiquette ya pamba bokosila lokola banzinzi soki bo timbite kuna ezali il faut ko bomana bino bozotala kaka ndenge bazoboma bino kalate Félix toza kaka awa nyonso tolobi nyonso toloba ezomonana ndeko moko akomi abi Gina Kasongo Gina Kaso Gina alobi boye ndeko oyo azali koloba donc pona ye kokufa ya ndeko Raphaël pona ye ezali poison te nyonso azoloba oza na nzela te oyoki donc et puis ya suka na kata pona kotokota mamba mukuna pembe a Sita Marie Amen alobi boye Justine Mungenge c'est comme ça ils sont les Rwandais envers vous ils ont les Rwandais envers vous ils vont vous descendre lors de leur
descente. Donc c'est ça le commentaire et les belé nazo zwaka ndambu. Donc pour la ko pesa pe ba ida bato bazo koma. Donc mais c'est Olivier au conclure nini pour la makambu ya papa na biso atiki biso papa Raphaël et puis tokota makambu procès ya évêque Mukuna. Mais eloko na osili sezaka ke on dirait tokoma matoi mangongi parce que nazoloba ke toyebi te soki akufi na poison to eloko nini mais ndeko moko alobi oh non yozo ndima te est-ce que vraiment na minute oyo toyebi eloko ndeko wana akufi mpo nini congolais aza na patience te mpona nini foka toloba makambo ya lokuta ale tosepeli toyebi eloko papa juzi yani akufeli te tozela bainvestigation tozala na patience mais basuspect ndenge mama otunaki nga omoni ndeni basuspect onga namoni oyo baza ya premier plan biloko mosusu mpe nayebi te soki botalaka ma biloko ya droit omona mpe ta mosusu likambo na ye moko boye mutabomie pourquoi bozalaka mutu esprit ouvert te engagement intellectuel oloba nazela nao natala eloko nini kose produire même ata procès biso toyebi ke eza procès ezosalama na occupation na mboka barwandais mais tozoloba nini totala nanu soki tokomona eloko moko boye totala nanu soki ekopesa ata semblant de vérité tozotalela mais tu ne peux pas eloko ebandika mbula ebandi obeta boye oh non bakaki ekoya na nsima oh bato bakokufa non tu n'as pas de preuve. Un intellectuel parle quand il a quelque chose en main. Quand tu n'as rien en main, tu te tais, tu attends. Ne papa biso banako loba, soki mbongo ezali okolia, soki ezate ozela ekoya. Donc soki vérité dans le comité, kokomisa yango te, vérité babenda yango na singa te, vérité yango te. Vérité yaka yango moko malembe, totala. Bato baboma Lumumba lelo toyebi bango. Tant Tshisekedi abengaka nini crapaud et puis mais après la conférence sur 30 ans après 40 ans après donc ma communion to salaka surtout la politique ata osami na secret lobby robima mutu moko obima neti liwa ya muse batu babima bakima na ba Suède banini partout babima quand même Kagame nera kwesa avion ya Biarimana et batu na ye moko pe bazalaki ba témoin kile babi tozalaka wana Kagame atindaka biso tobeta avion wana masali babimaka après alors donc totia mai tomela mai ya pio totika kifanatisme totika kaka kitribalisme po kamera aza moto ekolo na biso te toloba oye fo kaka te kamera aza na mabe na ye totraite mabele mais soki no tokangi na mabe te tozela bandeko ebi esopaka biso quand on accuse les gens sans preuve. Okay. Là. Voilà. Merci. Donc batu boyoki ngai kaka pona likambu ya juge ndenge na koloba eza kaka ba preuve ezate c'est vrai toyebi te lo nini akufeli tozela autopsie parce que balobi basala autopsie mais na mituni pe ngamoko autopsie yango ya Congo soki basali ye vraiment il faut penda ba sécuriser bato parce que sécurité za wana parce que basala autopsie boyoka kaka ebimi lo mote yango moni bato mingi balobaki te soki basala autopsie il faut ba témoin moneti bato ba droit de l'homme bazala wana pembeni ke basali autopsie toyebi mais soki eza kaka ndenge yo moko évoqué awa ke 4 personnes wana ezo bénéficier pona bango pona ngai wana engagé kanga bakoposa ape boye autopsie esami babimise biso akufi na eloko mosusu mais mso ezalaki eloko mosusu ebomi yango moni eloko oyo bandeko na biso bacongolais bazali koregrete eza il faut ka tokondane bandeko na biso bacongolais te parce que toyebi système oyo ezali na kati na mboka na biso des années mboka na biso evandi na système ya lokuta ya makambo ya mensonge alors congolais nini yango oyo akondima ka mbamo toboyi te parce que tokoloba te ka oko bacongolais bandi baza boye bazoraisonne te ezali à cause ozomona nde balobaka ya makambo oyo bacongolais bavivre de soki ba ane nini mboka evandi na kati na mensonge yango omoni bandeko na biso bacongolais mpe bakomona bango nde baloba réticent donc baza lisusu na confiance te
ke au moins te bamsu bazobanga autopsie yango soki basali yango bakoki kokosa biso kaka azalaki na covid oyo bakokosa biso parce que mutu oyo assure eza te yo moko olobi monsieur bolia ke ezoprofite na 4 personnes sikoyo bato wana oyo baza na profit ke dossier yango ebeba nango bakoyebisa biso nini. Donc point munene okokola nga bando oloba kokola nga poya bando oloba soka otuni likambo na suka abi mama point munene na suki ka wana donc tozela soko autopsie yango ekobima ndenge nini mais nga ya kosenga vraiment soki ezali procès mpenza oyo ndenge ezaki balobi état de droit yango bango moko balobaki soki bango nyonso baa concerné bandima état de droit comme ça mboka oyo ezalaka mboka malamu ezali mboka oyo justice ezofonctionne faut batika justice efonctionne ndenge bango balakisaki biso balobi na biso ke état de droit bajuge bakorespecte bango bakosécurize bango baavocat faut basala misala na bango mais soki ekomi ya makambo tozomona bo baavocat misusu kobela baprocureur banini wana eza sikoyo nini ekomi lokola ere ya ere Napoléon. Donc Napoléon azalaka na raison toza sous na époque wana te ko Napoléon aza na raison Napoléon te o même époque ba Aristote toza yango susu te Aristote a dit o kaka ya lobaki etikali ka bongo exchange te non donc eloko ba congolais bazo regretter nde yango wana tokemba moko na procès ya évêque Mukuna lobi biso nyonso tolandaki na ba réseaux sociaux makambo ya pasteur évêque Mukuna ndenge shofaki awa mpona makambo ya ndeko na biso Mamicho oyo akendaki na ko porter plainte ke pasteur na biso ayebaki na ko disons ko sala ye makambo oyo ezalaki na volonté na ete alors lobi ezali date oyo batiaki mpona pasteur Mukuna ayeba na ko samba ye na ndeko Mamicho. Alors batu mingi pe namoni pe na ba tomoni photo ya ngona ba misu na batongo babaki pasteur Mukuna kufi te pasteur Mukuna kufi te pasteur Mukuna ye wana ezali photo oyo bakangaki lelo pasteur Mukuna ye wana za na ye na prison donc lobinde ekozala makambo ya kosamba. Alors tolobaki moye to bandela susu makambo ya ezali te bamisusu balobi ke tomoni bapasteur mosusu baleki mpe bapasteur Denis Lesi babiloko mwa ndenge wana alobi ke bakosoutenir ya mpona ye azosoutenir idée ya pasteur Mukuna akokota kozala contre ye te yango siko nga nangi nazongiselo maloba mpona yo procès oyo ya Mamicho na pasteur Mukuna yo okoloba nini mpona dossier oyo ekosalema lobi mpaso bamisusu mpe balobi ke lokola pasteur na biso évêque Mukuna azali kosala éveil patriotique donc ye mpe il faut ezalika bapiège wana selon badira bato oyo yokanga nazopesa yo ndenge bato bazokoloba nini bacommentaire ke bapiégeaki ye yango wana ti akomi na baniveau wana mais bamisusu mpe nde tosana osala mwa conclusion bamisusu nde balobi ke non ezali makambo na ye moko asalaki yango wana bango mpe baye koprofite na makambo ya Mamicho mpo bakotisa ye na prison parce que ye abandaki kosala nini koatake monsieur Kabila. Yo okokoloba nini mpona makambo ya Mukuna ekoleka lobi? En tout cas Mukuna azali ndeko na biso azali parmi ba congolais oyo na oloba nini o babebisi bango moko vina bango tango bandi na makambo Nzambe oyaki po te évangile ti évangile ekomi nango makambo mosusu okomi na mwasi ya Kabila yake naye kolakisa mwasi na ye ya mwana moke wana oyo aremplasaki mwasi ya liboso mpona ekobo selon ye azwaki mwasi mwana moke to nabi mwana moke mama booster mwana moke donc soki omoni mwasi yango bamo mosusu moye naloba kuta eza te atotali tolo na ye obi oyo mpona moke te mais aboyi mama bana na ye mpona mwana moke wana ozomona aboyi mama bana na ye azwi mwana wana ya moke amemi ye pa Olive alobi na Olive tala mwasi nga nalingi ye biso corps de Christ tofashe tolobi me mutu oyo aye kosala nini fama na vi na biso mpona makambo aboye ozomona
moto aye vraiment kosala nini mpona abebisa Congo na biso, mais tobeti yango kara tolobi ke non, malgré cela tant mosusu mbala oyo moto akose comporter bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que mukuna lakisi biso nini tendeko? Mukuna toyo komona ye na video na mwana mususu ya mukie kaka. Mwana mususu mukie na komwa Mimi Chibola. Na komwa kisheri abengaka ye Mamicho. Ah Mamicho yaka na mukola suka na video asuka Mamicho akomeli mukuna isi mukuna nana besoin to kuta naye. Mukuna bolingo kote na motema isi Mamicho. Ah okanisi nga lelo ha? Mukuna mbala moko abongisi mutuka ne lokola mutuka ne ezala na chambre à coucher en même temps na ba bureau na selon témoignage ya Mamicho. O eza confirmé na déposition asalaki na cour. Mukuna bebisi vina ye moko. Mukuna finga ba combattant. Mukuna lobake ye aza pasteur makamanzambe ya Congo etaliete bokomisa ye politicien te. Dosiko wana banaloba makamwana. Est-ce que mutabongo foma ngai oli atobino ba Congolais bolanda? Mutaye il y a même pas 4 mois yebaki na ete suka sala ni na binaye. Mais lelo siko ne muto bokomo loba aya o éveil patriotique. Éveil patriotique à mutu kuna eza ida bien. Mais éveil patriotique ezala kana ba journaux na ba télévision. Ezala kana ba chambre à coucher te. Ezala te ke pnako mwana ya mukeli susu. Parce que mukuna zala soka zi mwasi ya 30 ans, okome na 35 ye fois zonga na 30. Mwana mukeli lokola Mamicho. Mukuna a 2 fois son âge. Siko okoloba nini kasi pour la procès à l'autre? Non, il faut qu'on présente ba évidence. Po batu balingaka toloba te bo éveil patriotique. Toloba na mutu ango o azo conduire éveil patriotique. Mobali ya bana mike. Mukuna mama booster limbisa bande kobo limbisa. Mukuna soko ozana nyongo na ye mukuna kosenga o sex pona nyongo. Mukuna zana moralité ya kosala éveil patriotique ti. Ya on a bi affaire à mukuna eza kuna tina na lobaka ngo su mingi te. C'est une affaire privée entre mukuna nande kona biso a mwasi Mamicho. Po biso ba congolaise musana biso kofinga ba mama. Ndumba yo boye. Yo c'est moi sur la ndumba. Ata ozana mobali ya mundele na ndako so benga ba ndumba. Biso tonto zali na Congo kala soki oba monyo na mobali ya libanais yonde ndumba to mobali ya mundele. Mais yo zana mobali ya mundele na ndako. Fiona ndumba. Les Congolaises aiment bien insulter les femmes, diminuer la femme. Congolais alinga komatisa mwasi te alinga ka mwasi azala na tort. Mwasi azala mabe. Et puis batango, est-ce vraiment ce que okotela mibali? Mobali vraiment okotela vraiment eza mukuna. Et ozala tap mutu mususu te, mais mukuna ndende sikoyo okofinga Mamicho pona mukuna. Mukuna o azana bibwele na ye basi na ye ba église na ye alala kalalaka déjà. Mais sikoyo azoko kenozwa mwasi moko a perdre mobali. Mais yango ne muto bino na culture na éducation tozwa ba Congolais to que no défendre mutabongo. Na lobby pona kosisa mama booster. Akene kusamba. Aza mobali. Mobali nyoso na ngonga moko avi na ye balobela bakoselaka ye to balobelaka elika moko mabe ya sali. Eyelaka biso nyonso. Moto moko aza exempté na likambo wana di. Donc na ngonga wana lobi akene kosamba. Lokola ye alobaki montage. Alakisa ba genou. Lokola ye alobi ke alingo samba biblique. Alakisa Congo ba genou. Nayebi te soki asombi ba savon mususu ya kopakola kuna na prison po etela mbao. Mais nayebi ke kisi wana oye bomaka epiderme
eutaka mingi na poto. Mais soki baosomele bakrisi wana oyo ezikisaka epiderme ekoma ya pembe wana asomba kaka. Mais tokosala mpe banalise ya genou wana. Donc nous savons bien que mes batous batali babi que ça mukuna na vidéo. Donc c'est une affaire privée et tombé na kati ya eza lokola kankrele kwei na kati ya spaghetti na yo obwaki yango kaka. Donc makambo ezalaki éveil pathologique mais komi na bosoto ekomi na bondumba ekomi na mitakala tobenga yango kaka éveil pathologique. Ngala moni mingi eza éveil ya kindumba. Voilà. C'est ça donc bon ngai na olobakaka akende kosamba parce que kutu biso to na Canada bato nyonso balandi ba information siko bomoni nani monsieur André Boisclair ba accusé pe na agression sexuelle et ça depuis 2014 donc balobi soki pour l'instant balobi azana nous présumé innocent pour na accusé pe na makamka ya ba agression sexuelle ye écoute azaki a participé ki na mutu na moni mutu ayambi donc na yamba mutu bongo na continue. Allô? Oui papa loba oza déjà en direct. Ngada ki na loba un peu sur procès ya Mukuna. Oui. Je pense que ba Congolais sur au Congo eza ko avancer té eza parce que tozo ko analyser ba vérité té tozo un peu aveugle pour na komona musika. Congo toza ba kotiseli biso ba kambaro na kati wana ba Rwandais basi ba siéger na ba place baza une équipe très forte. Rwandais a dit que Congolais est très faible. Et lokola ya Mukuna na tokenda ta na Bible oyo ayibi peza azala besoin amour ke mboka nekende liboso tokenda ta na Bible. Bible zolo barabiso que même Jésus-Christ lui-même il a pardonné les péchés. Ozola ndakati maman. Parce que balobi ki na kati ya famille soki ndeko na yo ya kati ya libota akoki kotia open erreur. Ça veut dire que zwa ya malamu oyo azoloba bwaka ya mabe. Na niveau moko naza nango lelo est-ce que tokolanda oyo lita zubunda po tolongola Kabila ou bien tokolanda bapétis ou bazoloba ba vidéo ya bafoto. Moi je pense que soto tolanda ba vidéo ya bafoto mukuna tosala kindumba mukana tosala soto tolanda ba kindumba na ba vidéo wana ça veut dire que les Congolais tokotoa jamais ba Rwandais bakofanda kana siècle de siècle et bakosala kana kaka bakobaka ko diriger biso soto tolanda ba vidéo et la majorité des Congolais baza ko juger mukuna part de ba acte na ye. Alors que na moment où nous avons besoin de l'année, acte ya muto pour acte pour le sauver Congo. Ce qu'on nous a bêtises, ça ce sont ces bêtises. Mais nous on doit suivre, on a la Kabila. Quel est le chemin que nous devons suivre? Est-ce que vous avez aussi que Baba Fayoulou n'est pas ça, Banani Bakatum de Bazana Félix Bazana Kindubate? Ils ont visé des péchés. Nous sommes marqués par poste Bazana Bazana Kindumba. Pourquoi on ne parle pas Kindumba Tolbaka Mukuna? Moi, je pense que pour moi, un vrai Congolais qui a l'amour de son pays, il faut effacer ma photo à Mukuna. C'est pas le débat. Quand on fait un faux débat, Moutou Azokingana Kolanda, Moutou Azoki Azo mené chemin à Congo pour la cabine à pouvoir. C'est ce que nous, les Congos, avons besoin de demain. Les Congos de demain ont besoin de ça. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de ça. Tel qu'un exemple bien, Kalamba a fait Kindumba, Tokota de Kalamba Mutakala. Bakenda a fait Tokota de Kalamba, ya Bakenda Mutakala. Mie, Tokota Mukumbi, Tokota Mukun. Mais Tomano Kineka, Mbula Kaba, médias comme Kaba, Mitakala Bato. Les médias ne parlent plus la vérité à quoi on la cabine à pouvoir. Donc la cabine na Congo c'est pas ça le débat. Le débat c'est d'abord ça. Vision c'est d'abord que tout le monde a système c'est ça le débat.
so nga na so bona mutazore kana ba nini pona koloba ko tala muko na buko na bo Moïse Mbie boy. Alors moi je mon gars na bateau ce sont des gens basés quoi avec le peuple congolais. Un vrai combattant alandaka mutu azoki na azora na nzela ya direction avec pour la libération ya Congo. Si on fait ça sérieux pour n'importe quel riboso. Mais entourage voilà tout ça baba bele batamabe. Moi je crois que le vrai débat aujourd'hui na Congo na yebi ke ba comme que ça va monter ba bloc bele te tala ba simbi tala bo depuis dossier mtakale bana Congo wana tout ça ka dossier mtakale c'est bana Congo wana ça fait combien c'est presque une année 200. Bon pendant une année 200 on parle comme quand vidéo mais la politique on est où? Vision à Congo tout ça ou la vision à Congo. Il faut que tout va bloc ça ko été ba kende liboso. Jésus-Christ yemoka pardonner ba pécheur. Alors que mutu asala mabe na limbisi mabe na ye donc tout le monde soko muku na betela ki abaki na era zake na kabila bi o betela kabila maboko na église mais il peut aussi se convertir ako ça ako pongo la pe motema soko bongoli motema mabe za pinta bongoli motema ata soko bongoli motema maboko na motema te azala na kibakindumba na ye ça c'est lui mais biso il faut to landa zela o pona ko libérer bato to libérer Congo manga na somo na baboketi bato baboya muku na boy nazo mais tout tari ba combattant na ba chef ba combattant bazana ba Europe bazana ba Canada bazana ba nini bazana ba komo ko bazana unité te surtout ça qui na unité à base même si ça recteur on a tout le système ya Congo on n'est pas là que auto fait ça soma qui pouvoir bon attention pouvoir ba pesa qui na maboko mais biso il faut te combattre des systèmes. Est-ce que Félix a combattre le système? C'est ça Monsieur Olivier Tika non aloba. To effacer na makambo ya ba photo mitakala botolo ngona ka avoir ce n'est pas le débat. Débat ezali que système o se fandi ezola sa peuple congolais na zala ezo ma peuple congolais des millions de congolais baza kokufa de chaque année des millions ba congolais baza kokufa baza epelé débat na biso nde ezande wana papa yanga la kotunga mwa mutuna donc pona ndenge skoyo pona yo ndenge ozo raisonner donc Monsieur Mukuna yende mutu akolongola Kabila to ezali monsieur président la biso Fachi po président Fachi azali na opposition n'est-ce pas pona yo ezali pasteur Mukuna ndako sala procédure wana kolongola Kabila to ezali président oyo azali na kati na système sikonde il faut alongolela biso Kabila. Na kopeso eza na point mibale. Yeah. Omoni na vie na kopeso exemple moko omoni soko oke na zamba omoni lion atelemi na zamba yo za yo moko sika omoni ke groupe oza yo moko bimi po boma lion. Otala ke eza impossible nga moko na boma lion. Okozala na besoin ya force ya bato nga na kozala ba na sens ya ke omoni na Congo le tozala na besoin ya ke muto soko abimisi mutu pona koloba contre bato yo. Ça veut dire qu'il faut tout dans la bateau parce que si on monnaie pourquoi si on t'a bien si on tout à faible la photo ils ont distrait les biseaux mais au contraire que côté nous sur la FCC bazola la té on voit que pour tout le monde qui a mis thème la barotte na mais pourquoi bazola la té parce que ça veut dire que muto a vu si muto mais à comme c'est ma vérité. Mais côté à Félix, parce que Félix a un pouvoir sur la signature de l'eau, a signature de l'eau. Ok, merci. Ok. Ok. Moi, je ne pense pas que Kabila a encore peut-être na tête na Congo. Moi, je ne vois pas ça. Merci beaucoup, papa. Parce que politique américaine, il faut comprendre la vérité. Américain cause à la simanayo, alors qu'à la simanaote. Merci. Donc ça veut dire que quand j'ai vu quelque part, ça fait l'Occident. Ok. Merci papa na yo kindengo lobi donc mutabande ko benga pona à intervenir donc c'est ça donc monsieur Olivier na zong solo maloba o yo ki ndeko la biso mais na zela na bande ko lobelo moko si makambo ba agression wana biso na Canada
biso tout tolandi information ezali na monsieur oyo bengi André Boisclair oyo bakize pe na mamuka agression wana. Donc azaki directeur général na Institut de développement urbain na Québec. Ayebi na ko démissionner sikoyo parce que nanu kutu asambi te mais a démissionné. Pourquoi? Parce que bakize batindaki convocation fois samba sikoyo ndenge batu balobi juge pour l'andolanda débat journaliste bazosala a risqué 14 ans de prison ceux qui aza coupable mais pour le moment azanda nous présumé innocent mais nayebi te so olandi information donc nambala moko mutu basali nini namoni mutu ayambi ngai awa napesi ye maloba. Allo. Alors bonjour maman. Bonjour papa, napesi yo maloba oza déjà en direct. Ouais, merci. Nous avons souvent tendance à intervenir. Yeah. Mais nous avons d'abord félicité pour l'émission. Merci. Et donc on a bien dit pour l'andéco pour auto-intervenir à la médité. Oui. C'est vraiment regrettable parce qu'on ne peut pas prendre la RDC comme une église, par exemple. Nous sommes chrétiens et puis généralement, nous avons critiqué parce que l'ensemble dit. Mais dire que parce que il faut que nous soyons rwandais, donc la Yiba, au Finga, je peux faire tout ce que je peux faire dans ce pays-là, tout ce qu'on a nous, parce qu'il faut d'abord, Allô? Et Cathy? Donc, Cathy soit encore rappelé. Donc, c'est ça. Donc, la bande koloba soki ndeko biso rappeler pour connexion Cathy. Donc, on a monsieur André Boisclair au biso tout olandi na information lelo eza débat munene zo salema donc na Canada bakize pour mamka agression sexuelle balobi ki agressaki mutu azaki kutu na arme na tierce personne moko bango nyonso na baza na kati ya dossier wana monsieur Olivier oye omoni ba information des autres tokawa ye a démissionné mbala moko parce que non basambisi ekutu te ma démissionné donc ezoleka na ba information sikoyo pona kotalisa ete mutu moko te aza au-dessus ya loi. Ce qui réellement tozoloba ke loi ezali na kati na mboka na biso alors faut ko subir makamba conséquences oyo ekoya soko sali makamba mabe. Donc pour ngai naza ngai ni pour ni contre ce qui nini ba juge ya mboka na biso nde ba yebi mibeko o ba kosala parce que wana biso tout mona ki na ba vidéo c'est vrai kaza mosala na Nzambe ndenge ndeko na biso alobi ke ce qui Jésus Christ asenga ki to limbisa c'est vrai toko limbisa mais o ezali justice nde na lobaka mikolo elekaki ke justice na makambo ya Nzambe eza boye etambolaka ndenge moko te ke o ata siko ndenge mutu batu bazotala ngai tuta kaka mutu na kar tuta ye tuta mutu siko so osengi pardon bike Nzambe abaki tolimbisa bolimbisaka masumu na biso nasali yango na kote na tutaki bakoyoka yo te parce que loi ezali ke soko tuti mutu ozali na mbano yango moni batia ba loi na bamboka ezali pona kosala biso mabe te ezalaka pona ko zongisa batu bazala na bonne conduite nde yango moni ba loi ezali awa biso batutu bozotala nga batutu apoto boyebi soko omeli masanga ozo conduire baye bakangi yo bakocharge yo babiloko moko ndenge na pourquoi c'est pour que batu bazongaka na nzela. Alors soki tokoloba ete mboka na biso tolingi batu bazongaka na nzela ba respecter makambo mboka na biso alors faut mibeko sala misala nango donc bakoki kokende kuna okoko kende na mboka na biso to bandi ko boma batu yo za kongolo kei o violer mutu osali boye après olobi ke non limbisa ngai ezalaki soki ndeni non parce que loi ezali il faut batu basala nini batambola selon mibeko yango bomoni ba juge bazali batu nyonso wana bazali pona kozongisaka biso na nzela pour que ba oyo pe bakosala mabe wana bakomona batali babi mutu wana bakondanaki ye parce que asalaki eloko boye yango bapesaki ye mbano
donc ezali mpona kozongisa bato na nzela nde yango omoni justice ezali. Monsieur Olivier nazongiseli yo maloba. Allô? 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 Donc c'est ça donc nde nazoloba wa donc ezali mpona kosala biso mabe te nde balwa eza na kati na bamboka ezalaka mingi mpona kozongisa biso na nzela parce que soki balwa ezali te bino mo boyebi mutu ndenge azali mutu azali compliqué mingi donc mpona kozongisa mutu komaîtriser mutu il faut balwa kaka ezala na kati na bamboka yango moni bajustice ezali babiloko nyonso wana ezali mpona bamaîtrisaka bato sino te kozala dégâts mboka oyo eza na balwa te me bato bakoma osala n'importe quoi yango bomoni na bamboka nyonso balwa eza mpona osala bato mabe te to moto aza contre homme de dieu songolo oyo aza contre soki politicien non c'est pour que bato batambola na baza na bonne conduite ndenge na koloba. Monsieur Olivier nazongiseli yo maloba mpo tokomi na suka nasalaki mwa kokoso na pare ya koloba. Alors eloko ya koloba ezali tala ndeko abimisi niveau tozoregrete ya Congo ndenge ka ndeko autoleka avant. C'est comme si batango bazoloba toza na poto nayebaka te soki poto yango toya kosala nini so toye na poto tozoloba makambo tozoloba parce likambo olobi wana ke tolimbisa tosala boye yo na mosala awa kende yibata bika papa soyena na kolimbisa yibata ata kaye moko boye to ordinateur ya mosala na suka amemango na ndako c'est méchant yango ozomona ke ngai naza neti incompris nakoma lokola soso pembe parce que to bato tozosala na bango débat mentalité na bango mentalité na ye ezali kaka lokola naza moluba donc il faut nakotela Félix babokisi premier baza mabe mutu nyonso oyo aza ekolo wana te makambo nyonso azoloba eza yango na ntina te tokotelaka mukuna fo aza moluba. C'est ça ce qui est dommage. Yawala la tika na mama moko. Nini lezo cracher, net ozo va pembeli ya téléphone. Allô? Ça va, oui, ça va. Ouais. Donc comme il okola, na moko ka congolais, nga moko ka nde na za na susi ya mboka, nga nde na za na position to lingana. Non, on peut pas dire des choses comme ça et ça na sens té. Pona mukolo mutatanga tata zoba même zoba ya poto ayebi loi même la droit baloba nul n'est censé ignorer la loi tosumi lelo sikoyo Wallace to Birlo abimi ozo bapembela téléphone soki Wallace to Birlo babimi balobi ke oh non balima libéré Congo. Donc na midi toala tobwaka basasina na bango tobwaka makambo nyonso totalaka balima libéré Congo. C'est ce qui est dommage. Donc nayebi te mawandu fernal banili na moto aza na raisonnement bongo. Donc tokomi presque na suka ya tokomi na suka alobi ya ye oyo ye ezali le grand Kasai oyo ezali Félix Beton oyo ezali ke abi Félix alingo libéré biso baaméricain yo eloko alobi abi baaméricain bakozala na nsima na yo baokosa lokwa baasima na yo me baasima na yo te donc baaméricain baokosa baza nsima Kabila me baza nsima na ye te me mpo na Félix baokosa te. Donc monsieur Olivier tokodéborde te donc liloba no ezali nini? Je n'ai rien à dire madame, je n'ai rien à dire, je suis dessus. Lukela ma pe bato mayele wana bato bazobe oza niveau na nga te donc oza niveau na nga te yango bazo comprendre nga te na mokilio c'est pas mon niveau ça. Moi je parle du Congo, je parle pas d'une personne, d'une tribu, je parle pas de mes amis. ozomona metongo yo na vi na yo omonaka baluba omonaka no bakongo te baswahili te banini te tosala no deba ya ndenge nini olukelanga bato oyo balingaka bato nyonso. Ok, merci Olivier.
liloba na eza na moni susu mutabengi awa na pesi 2 minutes comme ça to clôturer na peso liloba suka to clôturer na pesi pe Arma Lumantu mbota zotalanga donc na yamba no mutu. Allô, bonsoir. Pas de problème. Allô, ngana ngina lubaka, je pense que loko na otako luba, je pense que Olivier a comprendre on fait très mal. Yeah. Je pense que na pesi exemple est très bien na lebi mutu soka zo bunda bitumba. Na pesi exemple que ata soka sala ki mabe moko boye et que je n'ai pas parler de la justice. Yeah. Combat. Je parle de parce qu'il ne faut pas comparer des gens qui intervenir ou de justice. Je ne parle pas de justice. Na expliqué que combat. Combat, il y a des choses. Moutou a bimisi moutou a blanc la combat. N'a biso to la tababilo ko so bana munoko na ye. Je n'ai pas parlé de la justice. Et puis quand mi bala zolo baki je regrette parce que moutou a pas exemple il y a que les Américains dès na lobaki les Américains ba koza na simano ba koza simanote alors ba bariko daka sima Félix. Olivier il doit comprendre. Pour ce qu'on ça côté bablo comme si faut pas tout dire qu'à presser à répondre si on a mal suivi. Soko landi bien te ko zo ko landa ko la kolobate soko landi maloba très bien te. Si les Américains bazaki na sima na biso depuis l'époque de Lumumba Congo to gaza na niveau to zara ko lot. Tala ba président nyoso tout baya na RDC. Les Américains ont toujours été derrière. C'est la diplomatie. N'importe que ça. Je pense que tout ma fort débattre dans des choses qu'on ne comprend pas. Américains ça toujours de l'Occident bazaka toujours bakola sabino ke ba so ngi kaka exemple muke landa kaka discours ya Etienne Tshisekedi le père oya salaka na ILP na Bruxelles et sera ba élection en 2011 ba tourner question moko Etienne Tshisekedi dans le but que non cette fois-ci les élections et vous allez bien parce que même l'Occident baza si bala biso. Tu vois que l'Occident, on est derrière l'élection de la libre et transparente. Bon, discours a été il a dit ça, moi j'ai subi ça. Et j'ai été déçu et dans le bas qui bloque. Mais les Américains, qui ne connaît pas que l'Occident alors que l'Occident a zappé Simanemi. Qui ne connaît pas souvent alors que c'est une erreur grave que je suis en train de dire, c'est que cette personne n'a pas une espérance politique. Okay. Depuis l'époque de Lumumba, tous les présidents qui ont venu à RDC, les Américains, l'Occident a toujours été derrière. Mais la chute, Makabesa Manaki Voana. Kabila a tué combien de personnes à RDC? Plus de Abonimba Tukolekana, il y a guerre, il y a Hitler. Kabila ça pas dans le temps là. Vous ne pouvez pas comprendre dans ma blog à Miké. Moi je trouve que c'est un faux débat. Moi je dirais qu'il y a un faux débat. Merci. Parce qu'il faut comprendre les choses avant Yakoloba. La politique américaine, l'Occident est très dangereux. Parce que la Sabino face Moussous, mais derrière ça, déjà face Moussous. Qui ne connaît pas ça? Afrique, comme il en a parté à cause de l'Occident. C'est un faux débat, c'est eux qui ne comprennent pas. Ok. Merci. Namoni mutu msusu abengi topesa batu minute pona clôturer hein papa. Ok, merci. Merci. Allô? 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 Allô, on a des gens en ligne. Bonsoir. Allô? Allô? Allô, maman Julien. Oui, on a déjà en ligne pour intervenir. Ah, ok, merci beaucoup, maman. Ok. Nani, on peut intervenir, moi, rapidement, peut-être 2 minutes. Oui. Nani, nazo appuyer faire la zone au bapon à Makamba Mukuna. Yeah. Alors, il faut soutenir Mukuna na côté na ye. Alors, il faut soutenir Mukuna pour na côté na ye. Pour na combat, ya pour na combat na ye. Maintenant, problème il a fait ouais na biso wana Olivier, il y a un zomo na kaka problème. Ya, oza en ligne loba na yo. Na lobby frère Olivier azomona kaka ma problème ya Mukuna. Maintenant frère wana lobby boye, a lobby biso ba Congolais il faut toyeba ko limbisa. Mukuna atali mabe. C'est pourquoi lobby ata na Bible. Au moins ata nani ata David. Ata iti ba erreur na ye. Mais jamais moko Jésus
apardonnaki ye. Maintenant, tolobi te ke non soki moko nasalaki babiloko wana il faut tosoutenir ye akelinga bajuge bakondana ye te. Non, parce que frère Olivier wana maprone ya kamere alobi okozala presse te, il faut kozela bajuge bazali. Mais ya mokuna azokondane. Omoni. Nous déjà nalandaka bino très bien maman Julien, surtout que frère Olivier azalaka na parti pris na ye. Omoni. Intervenaka mingi, il faut ayeba surtout que biso toza libanda ya mboka, soki toza intervenir, toyeba quand même koelevaka nani raisonnement na biso. Quand soki ozoloba, bamona kete oza na parti pris. Chaque fois, omoni, nakandaki ye tour mosusu wana azali kolobaki asombelaki mokuna soki nini omoni eza babiloko ifo koevitaka parce que kozala na baide ya bien mais au départ obandaki déjà mabe biloko nyonso kobanda koloba wana bakolobaki oza na problème na mokuna omoni mokuna aza te na biloko nyonso wana asalaki po condamner ce n'est pas bien omoni il faut juge azala na bajuge ye omoni mais na frère mosusu azolobela problème ya komba na ye. Tu sais que il faut peut-être que Moutoumoko aille pour soulever peut-être dans le conscience des Congolais, tout l'endayer, tout combattre, tu vas souffrir. Mais ce que vous avez Libanda, vous avez Canada, vous avez côté vraiment, tout y est, diaspora, pas tout la validité, il faut tout y est, quand même, que ça la critique. Non, quand même, on a été à bientôt soutenir. Donc, il faut pas dire que non, on a un moulouba. Oh, Moutoyo, dès au moins, Moukabila, ils ont profité, ils ont divisé Bissot. Merci. Balouba, ceux qui vont parler à Taïs de pêche. Mais, ils ont Kabila, ils ont utilisé la rama, parce qu'il y a un cassa, il faut pas penser, ils de pêche. Comment? Dès on a vraiment. Merci. A essayé quand même qu'on la partie prêtée, quand même, après sa cabarité, mon voyage bien, pour pas mon non, frère, à cause de la idée à bien, ton lundi peut te soutenir. Merci. Merci beaucoup, maman Julie. Merci. Intervention. Merci. Donc, c'est ça, monsieur Olivier, la sur 2 minutes, to clôturer, to comme na souka, liloba souka, au levi nini. Bon, ndenge ndeko intervenir ekeka na même sens na ndeko liboso, c'est-à-dire que c'est comme si tozo se comprendre tête parce que il y a un kati d'émotion na ifo na mukuna ozomona. Nous ne disons pas que Mukuna doit aller en enfer. Notre débat ne se situe pas sur le téléphone. Il y en a dit débat na biso ezali te ke soki Mukuna kende enfer toi kende te. Débat na biso ezali soki Mukuna au vu ya makambo asala na vie na ye, est-ce que akoki kozala leader ya malamu pour le peuple congolais? Et la réponse est non. C'est ça. Est-ce que ça est le monde à Zolo Bango na ki teke to na ki swahili? Non, les gars ne méritent pas. Asali batumabe, azwa bambongo batu na l'église, asala na Kabila, a Jesus komi monisa na ba vidéo. Donc tokozwa susu leader musuna Congo te car il faut sakara mutonenge wana. Bozo ba médiocrité. Médiocrité yango wana. Bozo ba méritocratie. Azo mérité te. Alors, so alingo sala amema apport na ye ya mwa muke na eloko boy. Mutaboyi te. Mais atelemaka liboso te alobaki azoloba mpo na biso. Parce que tant akoloba baadversaire na biso. C'est ça les gens on va comprendre la position na ngai te po position na ngai eza ligne droite. Lelo bakangi Mukuna ponani pona vie na ye wana. Alors ceux sur film mususu abimi soki susu escroquerie mususu ebimi leader na bino banozala kaka muke ake kosamba muke aza libanda muke ake ata aza innocent. Lelo ake asambi bakangi ye 3 mois lobi abimi azongi leader. C'est ça le leader bolingi azala? Non, ce n'est pas ça. Vous bien que l'on a raison et que bino bozo tala ba sentiment, il y a ba tribu na bino, il y a ba camarade na bino, to ya ba foi na bino. Azala biloko na tenga atalaka
natalaka dénominateur commun te natalaka eloko nini eza likolo oyo tokoki kokanga bino bozotala na se tozwa ata violeur oyo me azoede te tokozwa mpe na kati na biso na 100 millions de congolais nde ndeko alobi na diaspora toza na bato oyo baviola te toza na bato oyo nanu bazwa mbongo ya kabila te toza na bato oyo nanu bapema basi na mwasi na bango ya mwana moke otali tola mwana nabi papa mokuna vraiment yo na mwana wa moke matolo moke lokola mapela ale leader na biso non bino so bolingi bongo so esalamaka besika bokola etikala kuna me na kongo ya mobimba oyo ya biso ya partout kinshasa bakongo ngandajika epai avie na ngai noel chani na katanga na bandundu équateur partout tolingi susu bakonzi ya miyibi te tolingi bakonzi oyo bascandale lelo scandale lobi scandale tolingi bato wana te ok merci mouvement ya sika ya bato ya propre oyo bazobunda oyo mpe baennemi na biso so baye baluki bakomotala tokokangisa moto na likambo nini merci voilà mot de la fin na oyo eza nini kasi merci mot de la fin bandeko na ngai bobima na tribalisme bobima na sentimentalisme bobima na koloba moto azoloba vérité bozo baza na parti pris. Moi je dis la vérité, il faut que tolingana biso nyonso, il faut toboya bato mabe, faut toboya bamiyibi, faut toboya bato oyo baza propre te bazosala biloko tro ya mabe, toboya biloko wana. Mot de fin na ngai unité, mais unité autour du bien, pas autour du mal. Et puis, Nasusa Likambo Moko, Félix Tshisekedi, oh, Yozo Lingato Suteni, Azali Mwana Musala ya Kabila. Pour le moment, Asala Rakuna, Azana salaire, Azana deal, oh, Yomoko Ndimi, Atakutu Basali deal. Mais pour nous, nous sommes Atakutu. Et pour la bino, et loko moko moi bar, moi ya likolo zarate que non, inacceptable, et c'est inacceptable. Il n'y a rien, vous acceptez tout. Et vous voulez que les peuples congolais vous suivent dans cette voie-là. Mais non, Ndekonanga, Félix Azali Boyi ya Kabila. Pour le moment. Ça va changer, discours, mais pour le moment, Azana au moins Moussala. Voilà mot de la fin. J'aime le Congo, je vous aime tous. Merci pour l'invitation. Et Nzamba Pambola, biso nyonso, malgré ma différence na biso. Merci. Donc, na moni mutu awa natanga ba commentaire potankata José Mansoni alobi boye Kasayen stop tribaliste anti-camere et Fayulu. Wana message ya ndeko biso José Mansoni alobi stop bakasayen stop na tribaliste anti-camere et Fayulu. Na moni mususu akomi awa Jean-Luc Victor Glory alobi Kitoko Fort Camere est finalement exposé. Donc ba commentaire eze belé awa moyena tanga nyonso ezali te lunani Lubamba alobi kolingana ya yo lokuta tribaliste. Stop oyo kaka ndeko biso José Mansoni aboyi tribalisme plutôt a commis alobi stop botika tribalisme na Vital Kamerhe na Fayulu. Wana message ya ndeko biso José Mansoni nde akomi. Donc batutu o batalaki ngai nzamba pambola bino. Donc biso to yaka kaka ko tia ba sujet boko bino pe bolobaka oza posa ko intervenir a intervenir la loba soki sujet moko ezali mutu moko aza sujet penza makamba mboka obengi soko ozayo moko invité ka boye ndeti monsieur bola aleki boye tozana yo ti opesi ba idée na yo ti batu pe bayoki ba ko intervenir donc ko benga pe kana numéro na biso na opesi biso ke naza posa na lobela eloko tel donc ozayo moko na nini invité donc na ligne ti okosilisa donc topesaka espace na mutu nyonso mais ezalaka komona bato bazo kima na bango. Mais merci na bato baintervenir neti papa na biso baintervenir nzamba pambola bino eza baopinion na bino baide na bino nde bobimisi donc tokoka vouloir bino te donc eza ndenge bolobi wana.
et puis na lobi lisusu mpona biso toza na posa mboka na biso ekende liboso mais soki mpe coalition yango selon nga ezoapporte yango eloko te mpona peuple congolais bakata na bango coalition yango mpona nga selon nga po eloko oyo ezopesa biso mutu pasi soki ete coalition yango eza yango na ntina moko te tozomona kaka bato baza kokufa bato baza kosala soki ndenge nini bato bakufi ebele neti na présidence kutu olobeli makambo ya présidence te bato bakufi oyo ezosala na motema mpasi bolamuki moto akufi bosali boye soki ezoapporte eloko moko te balukela yango na solution parce que boye vraiment ti wapi tobanda continue boye ti wapi donc lobi ezali procès ya pasteur na biso évêque Mukuna donc totiki bajuge basala mosala na bango ndenge bakosala soki procès yango ezala en direct nayebi te soki eza en direct tokoya kotiela bino yango en direct ndenge ekobanda biso awa eza ekobanda wana biso 4h du matin tokolamuka soki vraiment eza en direct tokotia tokolamuka ata 4h totieli bino procès wana ndenge ekoleka lobi donc napesi mpenza na présente bacondoléance na ngai na papa na biso famille ya papa na biso juge Raphaël oyo atiki biso donc esalaki biso nyonso pasi donc bacondoléance na ngai nzambe akonsole mwasi na ye akonsole libota mobimba kuna na Congo akonsole bacamarade nyonso bana nyonso ya Congo oyo bazali touché na liwa ya juge na biso Raphaël yani donc nzambe akonsole bato nyonso bapeuple congolais nyonso ezalaki ngai Julie Poya Lama Alain Kindeki na réalisation Toronto Canada merci. Télé 24 Live, votre réseau d'information.